Toyebisaki bino deja mikolo eleki ke bino batu oyo bozali kotosa code de la route te awa na kati ba ville ya Kinshasa pe bino batu oyo bozali kolinga kotosa te oyo bali ba mesure barrière oyo batie na banzela pona pandémie oyo ya coronavirus boyebake bokutana na commissaire provincial ya la police ya ville ya Kinshasa oyo ezali bongo Silvano Kasongo. Na yango policier oyo bozali komona ye azali ko pompe awa azali ko beta pompage ezali nde poye lokola amimonaki pe afalaki na kati ya jeep ya la police azwaki na ye sens contraire na nzela bondimela ngai ke libabe ezali po akutanaki na général Kasongo fara bino moko botala sort na ye po général Silvano Kasongo ayebisaki kaka pompe policier a pompe kasi policier pe aza mutu akatanaki taninga koinano mais nasuka batelemisaki babisi ekota na mutuka kende zonga sima ti côté baninga bazali po ozwa sens normal okende donc pas question ya sens contraire même si ozali kokumba mutuka la police tope ozali nani. Ah oui yeba ke na Kinshasa mikolo oyo soki ozali kotosa code de la route te okokutana na la police ya ville ya Kinshasa keba libabe soko zuyo okokutana yo moko na général Silvano Kasongo policier kutu oyo azali élément na ye mais asali pompe exécution et bongo sikoyo yo est-ce que okoleka la pompe exécution to okozwa etumbu nini. Donc respecter code de la route pe respecter ba mesure barrière oyo batie pour la pandémie to pe maladie oyo ya coronavirus boyoki keba mikolo oyo général Silvano Kasongo azotambola na ndenge ya katimini pona kozongisa batu tu oyo bazali kobuka mibeko ya code de la route tope oyo balingi te kotosa ba mesure barrière oyo batie pona maladie ya coronavirus ete ya bino policier asali pompe exécution.